MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo, nzamba mona papa mbolela na bino bisika nyonso ezwami bino. La mifa kaka ndenge toyelaka bino basango. Ba conseil, masolo, actualité, nini. J'étais des passages sur YouTube. Nakutani na vidéo et émission moko bazo sala analyse to pe bazo le dossier ya likambo ya maman Micheline Chabani. Likambo nini. Je crois bato bele boyoka lisolo que ce qui maman Micheline Chabani a bota teti lelo parce que depuis que maman abiso Micheline nanu aboti tenga le bate que abota raté topé abota tenga le banano aboti parce que pour tous qui vivent de la Bible il y a de l'espérance. Plus ou moins 5 ans passés, évidemment moi il sera Inde. Koko moi il a 72 ans, 70 ou 72 ans son abosanité. Auta kobota. Eza YouTube so luke ngo mona ngo. Bande kuna yoka kana sango. Kenza mbabotisi moto menopause. Bande koko ya 3e âge azomelisa libele. Bébé penza azomelisa. Tala ba media monde entier. Batu ba ko filmer ba mon événement wana. Je fais des témoignages juste en passant pour nous le baquet. Pour tout ce qui vit à l'espérance. Donc yo na nous ma botate likia. Nzamba nzambe, on ne sait jamais. Koko na limité à chrétien. Na mbal na parce que mbal na mko na. Je sais pas parce que na Inde la plupart il y a population baza plus na bambo baba nzambe ba Inde na nzambe belé. Puis de plus de 3000 à 4000 dieux. Bana ba dieux nzokolisé mutu na trompe les femmes nzambe. Donc je doute que ça va chrétien mais boli mwanzambe kaka apesi bon mwana combien yo oyo uzosambela nzambe na solo donc fais confiance à Dieu on est ka parenthèse lisolo maman Micheline bato babeta lisolo oyo bato bele boyo kango na yo kango que so maman Micheline Chabani ti le la botate ezali kolo ya motema mabe mwa nini abomisa mwana ya voisin na ye ba nova na lopango moko mwana banda ko nguluma beba ebe le côté na ko nguluma a se diriger vers faux septique maman Micheline na mona atika mwana na dinda na toilette akufa yango nzamba kanga mabuta ezali solo etambola ebitama ngana yoka kala penza makasi kala ona na epotosika. Voilà, juste après sortir album nae to bi album maman Micheline ali boso album na minisa mokilien la père angulaire titre na za moi je crois bien na yoka lisolo na kala penza. Plus ou moins 3 ans passés, dans l'année émission, maman Micheline avait démenti l'affaire ou encore l'histoire en disant que Aibi ne m'a embongoté. Aibi ni mutu ni makolo, ni tena ni aboutissant, ni tête ni ke. Quand on débat ma solo ezongaka, na kutani na ndeko moko ya mwasi azosalela ngo analyse na YouTube. Abeti lisolo oyo ndenge bato bapanza sango tala maman Micheline. Et puis, à tiena ba vidéo ndenge maman Micheline aye ko démentir le ko ana kezara ba bilobela abatu aye bina mambo anate. Sikoyo motu nezotunama. Soki za mambo solo. Pourquoi quand on vient maman Micheline ba dossier il y a méchanceté contre bana ya batu. Nini. Année passée, je crois bato bele ba yoka yeli solo pe balanda ki on a TikTok awa. Ngana landa ki on a Facebook na page ya Kratos TV. Ndeko pe ka ndenge tozoka ba dunya so bazo ba vidéo ndende ba bazo ba vidéo na ba tubele bazo ba vidéo na ngai ba pour ça on ba Facebook bo futa la licence na bisaki bino ba page zo liambo na kombo coach mais ngana okembe na o futela ko futa mbongo ya loyer orphelinate no bolia ba mbongo na bilungi na ngana ba voix na nga bosunga ba orphelin te na ozongela bino sima
Donc on a vu sur la vidéo, on a tiré la page, j'ai suivi ça. On a fait une analyse, mais on a oublié. Et ça a mis année passée na Kinshasa. Moutobeti li solo ana voisin pa maman Micheline. Aza na TikTok awa, bato belé je crois ba kutana na vidéo wana ba commenter. Hein? Bo sala mo s'il vous plaît, pourquoi on a mentionné simplement parce que biso to mané bandoki. Nga personnellement na inventarama soloté, na montarama soloté, ceux en ba sala ngo en tout cas wana bango. Je sais pas ils font ça comment. Ngana ya ka ko lobela mambo oyo na moni ona yoki oba beninga ba yebisi ngai na okamwa ngana ya na vanda ngana okosela Moïse Mbie makambo ki aboko kunda ebemba ben pona zwane tinini. J'ai vu déjà m'insulter, vrai sens du mot insulte. On soit benga kizengi. Et pourtant c'est la famille. Il y a des fins ndeba bengi et ba voice même ezali. Ba voice ezali zotambola. Basengi lisungi basela bango kanyoti parce que bana mbongo akondela ndiko na bango te pombi ya lobi azana mbongo te parce que ngana yeko pesa sam pour nous senga bato mitema malamu ba soutenir pe pour nous pesa conseil na mon frère Moïse Mbie oza mon sel nzambe na bande ko misuso basambelaka mabeni nyonga na sali je passe ndeko beti lisolo neleki maman Micheline Chabani abokolaka mwana ya petite sœur na ye propre. Leki na iwana abota mwana ka moko na vie ya mwasi mwana wana o machine na bokolaka. Alors nakata lisolo mukuse ndeko apesa ki na kombo ya la petite fille, la jeune fille aza mineur. Ngana bona tanga kombo na ye, elle a quand même une vie to batela identité na ye. Atangi na kombo ya mama ya mwana wana, atangi kombo ya bandeko misusu do apparemment il connaît très bien la famille. Atangi ba kombo bandeko ya mama Micheline misusu. Abeti na masolo misusu ya famille na bango. Ngana na besoin masolo na te na na besoin les solo. Parce que na conseil oyo na lingi na pesa. À cause des circonstances, il y a les kamomoko qu'on a kutani na. Mama Micheline na bokola mwandi kona. Un dimanche ba uti église bazongi. Balambi. Bizarrement na babutu, so pesa ke er oliae, so pe er ocha pilipili na biloko e. Mama Micheline va réaliser que mon pilipili les atenanda. Bandeko na kisasa ya lelo, kisasa ya lelo. Oyo na mikolo batata ba obanga obima na butu. Mama Micheline va envoyer sa nièce abima na butu ina oluka pilipili. La petite fille, la jeune fille na kobima akutana ba kuluna. Bino bebi devise ya ba kuluna. So ba kutani na yo ba ko dépouiller yo. Et so za mwana mwasi à part ko dépouiller bako syndrome yo. Alors bakuluna ba syndrome mwana. Donc syndrome mwana eko zo wana ndako. Mourante. Et quelques jours après, bako constater que la petite est grosse. Sa maman en voyage. Ndeko wana ko sala émission a poser une question. Ba yebi sa maman na yenga sana mbembo to ba bomba. Balongola zemi to batika. Bobo sanateke maman na botara mwana moko. So ba yelo la zemi ya bakuluna mwana kokufa. Ou encore soyi ba lobi sa maman na musika to yebi réaction za na nene te base la zo mato ndenge na se bato bele bolanda ki vidéo ya ngo kontu nezo tunama. Soki li solo e beta marqué za ma mbalokuta pourquoi ka ba même dossier ou carrément nzamba zongi si réalité wana topé à permettre les cambonais ça les mapoka ba mona ki effectivement maman na za motema mabe topé li solo e beta mes ramamba solo ndebat ba solo ba parce que là comme on se disait ça c'est la méchanceté sorcellerie pure et simple na Kinshasa lelo obimisa mwana libanda ya mwasi bato balobi est-ce que soki ezaki mwana ya boti alinga salango je ne crois pas. Leçon ya kotirer leçon nini nalina teya na conseiller trois types ya bato. Malheureusement vidéo comme mokuse nazo obligé na sa vidéo ya mibale c'est que je ne voulais pas mais je dois le faire parce que leçon na kopesa na sima vidéo eza vraiment motu ya ndeko landanga na bokebi na ko shitele wana na rumela te na osala on plus ou moins 3 minutes so moni vidéo eza molai mingi fana lo bango depuis na ibandeli so moni olanda vidéo na nga et que constater vidéo eza molai
oko doubler ou soit oko tripler vitesse. Quand nous sommes à droite, il y a une place au final. Et comme matisse sa vitesse na 2 to na 3 donc eba no kemba mba on lo bamba on de bolingela ke et ngana ko lo bamba on te désolé. Voilà, donc c'est un peu ça à suivre. Merci. Talande ngana ko minge bunge. Mais on a c'est là ko bolisa malheureusement moi béton de ça. Ah vieux. Merci pour l'angolo. Ouh. Non, on a sur maman Micheline et à baby Seli Moana et on a vu la vidéo à Liboso pour comprendre les solos. Maman Micheline, on a résumé dans quelques secondes. Maman Micheline va penser que c'est abomi sa Moana et voisine. Il y a bébé bana ongoluma, a une autre dans les boulot. Ya mona boya ko sauver mwana ya wanza makanga mabota. Quelques années après, maman Micheline a eu démentir. Elle a une émission à l'objet mambonaté va congolais ne baza bilobela. Année passée événement mo eliki na famille maman Micheline oyo. Maman Micheline atinda ki mwana to bien de connaître to penyes na yo ya bokula na ndako. Ya minère ya mwasi na ba butu angelo osomba pilipili. Et moi na côté na ba kuluna ba syndrome na ko syndrome moi na zwina zemi yango bato bazotuna soki makambo wana eloba mezaki ya lokuta oyo ezongi ndenge nini seke zanza mozola kisaki effectivement azami te motema mabe ya solo to pe identité na eza malamu te parce que c'est vraiment méchant na Kinshasa ya lelo otinda mwana ya mwasi ya minère na libanda na putu et puis akeluka nini pili na beti li solo na vidéo liboso landa yango na mobimba na yango awa ezali juste mpona meka ko chite et mpona apesa leçon pardon parce que na masolo nyonso nga nabetaka nazala toujours na leçon napesaka na suka oyo fo mutu nyonso aretenir po eosunga yo. Ah oui, très important. Nga na obeta masolo kaka te mpona beta to parce que bato bazobeta non nayaka mpona bakisa implice na vie ya bato. Bible zolo ba mwana ali pamboli. OK? Bénédiction ba batelaka yango. Mutu nyonso asakanaka na lipamboli. Ezala mbongo. Ezala tout ce qui est bénédiction. Soko sakani na yango. Ufule yango pied, ezala na ba conséquences. Ane diali kama mwana to lobelaka mwana parce que même libala étant lipamboli so sakani na yango ezala na ba conséquences. Mbongo comme étant les pamboli sont dans ma pécio au sakani nango il y a des conséquences. Donc on va permettre de couper dans circonstances il y a bon to beta. Il y a les bala to beta. Il y a musala to beta, il y a maramsusu to beta. Ba conséquence ni la ndaraso ki au sakani na libala, au sakani na mbongo. Ba te bele ba sakani na mbongo. Vie beba ba bongo asute. To kangi parenthèse. Ya. So sakani na mwana. Vie et au lingote. Or, si vous vivez l'inio, vous êtes malheureux dans mon kilobato. Tout peut malheureux. Je vais m'expliquer. Et. Bandeko mingi oyo. Bazwina no mabota te. Topo babota te na vie. Topo baboti te. En tout cas, vous font la matoye. Sona nzamba peso mabota te. Naebi ke kozanga et comme ça va te bele mitema mabe. Même kozala mobola et comme ça va te bele mitema mabe. Mais sambela nzambe apeso motema monene ya olinga bana baninga. Bato bele la plupart na lobi nyonso te mais la plupart bandeko na bazuma botate. Bakomaka misusu ezali le faire ozanga mwana amertume et bebisi motema bakomaka mitema mabe. Vis-à-vis ya bana ya bato misusu ya linga bana ya bato misusu nzamba opesa ope mabota akosala ope ngolo ya obota. Moi je vais dire même soki possibilité même à adopter mwana ezali adopter mwana elinga mwana wana nzamba surprendre yo oyo ya nzondo mpona mutu mo ozolanda ngai ça fait des années ozela mabota ozozwa te keno adopter mwana.
que na adopté mwana moko ya bébé to pe ya moke linga mwana wana lakisa ya affection bolingo nzambe surprendre mingi balinga bana baninga te motema mabe envers bana baninga yango nzambe akanga pe mabota ngo libela abota pe soute na vie linga mwana moninga ya yo penza ma opambola bana na yo bato ebele bayina bana baninga basala bana baninga mabe nzamba pambola bana wana mais yaye bapambola mate Bible zoloba Dieu vit que Léa n'était pas aimée et le rendit fécond. Dieu comme ça so lingi mutu te so sali mutu mabe yeba ke injustement nzamba opambola mutu wana un jour koleka mwana na yo tope bana na yo nous autres yana bato mususu peut-être bakokokaka te kopusana pene na biso po asenga lisungi mais bien que nakokangela nga mutu motema te parce que nasambelaka parce que bato basala biso tellement bamabe e nzambe adesida mpe na nkona kanai afula biso futur premier dame à Congo futur gouverneur à Congo, futur ministre des finances à Congo. Nakangi parenthèse. Au fait, c'est ça. Bato belé ba nyokoma na vie, basala ba ona mabe na vie. Lobby ba koma bato. La plupart bana wana ba koma ka bato. Bano bakanga bandoki ya lokuta. Bano basala ba mabe na bomona batumba ba maya ba fer, ba maya moto ba beta, justement basala mabe justement. Lobby a komi likondia famille ko mutu munene. Bobi sola Joseph bandi on ba tekai un jour ba ofu comme il a yaya soro on sakani on néglige les pamboli za mwana lobby mingai yankoba na vina yo bandi ko belé ba longola ba zemi eza moko ba cause ba malheur ya ba vina bango lelo bali o mondo luka mwana na mwinda ozo niyo kola ba pasteur na ba jeune prière ololo ba vérité que oboma bana na bolenge obombi na ke mbangu na opesa trois témoignages ya mikuse mosala nzambe mo ko mususu aosunga osala suivi ya sœur moko na problème wa bota ndeko mwasi wana aibisa mosala nzambe wana ke tata mwasi na ba mutu akanga ba bota ta mosala nzambe azo prier azo pamela azo tinda tata mwasi moto avec voix elobine o sanini yemo wa yejisa biko accompagne les absents des souvenirs mais na so sambela ti ba bisi yo mon place tata mwasi ngima bota tout na bien tanga zake lengi bazemi azwaka asala na monini c'est ça mosala nzambe moko apesa biso témoignage anosa suivi à sœur moko koti ba jeune prière nzambe a révélé sœur na makila na maboko abenga sœur na téléphone biso maman tamo ensemble tamo nzambe alexinga sœur abandi olela encore passer wango mo passer minga baluba bazamite ba mikuse kana ba kotie ba jeune abisi maman monio belela kama nzambe na vina elo msote wana prière mso sala te belela kama nzambe ngolo sepelisa nzambe asa miracle asala parce que la sœur ba katara ba trompe mais abombe la pasteur yango moni ba kaneti ya ba stérilité ya ba esenga ifuta ngolandela mutu ozana do en révélation topo senga nzamba talisa yo eloko nini ezosala ke mutu wana bota te kobota ka te ba ka mo ebelo ezara mo compliqué na ba vie ya bato parce que risque risque ezali au mona pasi pamba prophète pasteur cause eza mukolo problème eza ka yemo mtu na likambo mosala nzambe mususu apesa témoignage anola de la sœur moko problème mabota bondela rien bondela comme ça aux révélations bazo le kapebe na terrasse ba moni ba bébé skota ba moni ba bébé bon kitoko aibisi sœur wana yo ana bana te zo bébé sœur a moso nga ke zo bébé okima zo bébé okima passer on a trois qui a zo bébé bazo ya même chose tant a béni sœur aibisi sœur abandolela aibisi papa effectivement ngana boaka mwana na terrasse mama boaka mwana olongola bazemi lelo zoluka mabota fungola motema encore bat balongola bazemi na vide bazamete mama kasi
La plupart de balons basés na vie bazamité mama kasi ngana bi muninga montant to kolaya malolo ba ngazeni na ndimina kufa na obotate. En fait c'est ça. Et les bolons la zemi et au boire mwana tout bela lukanzambe enga ingonge sili mambo le bisilité. La famille n'a ochité na conseil oyo na conseil moi motu ya na pesa motu moko par rapport au solo toto bete maman Micheline oyo abanda kokola mwana ende konaye bon ça me pendant ya maman Micheline qui a bomisa mwana motu ya monza makanga ya mabota il faut landa les 2 premières vidéos na salé avant oyo aya ko démentir ango que eza solo te nde événement mo leki année passée na ndako na ye na famille na ye nièce na ye ba abisaki na bakuruna parce que maman Micheline a tinda ki na butu nde na circonstance wana lisolo wa eko zonga susu balobi qu'effectivement elle est méchante a motema beka pourquoi kraba événement ya marambo ya bana na vie na ye et bana bat misusu ya sala mabe pour comprendre lisolo bien landa les 2 premières vidéos on a gagné parenthèse na banda ko loba bona na conseil moi ko pesa. Et na autre côté ça conseil koloba sur moi nazali pamboli mutu nyonso wa négliger li pamboli za na ba conseil mo kas mo elanda kai na lobeli likambo ya conséquence a rolongola bazemi parce que zemi za mwana n'est-ce pas na lobeli likambo ya conséquence a négliger to pe ronyokola mwana muninga oyeli balo kuti mwana mutu bokola bien obokola mwana ndeko na ndako to pe mutu mususu ya mobali na yo ya bokola ya malamu oyebi lobite ta mususu mwana na mutu azali konzi ya famille boyebi histoire ya Joseph so monike okolinga mwana mutu te singa nzamba peso bolingo pona mwana wana singa nzambe alongola ene méchanceté kati na yo eza possible nzamba capable kosala mo sinon te nyonso tosala na mokili ya bato efutama kaka nous autres tozala na évité son rôle banini et on a vécu on a subi la méchanceté ya bato mais les titozaka aba mise à part nzamba permettre de to kufa ni to zali toucher les autres zo briller et lobby ozala grave kolika et bato wana misusu ba okata mususoni ya opusanaka tope ya kosenga lisungi bien que personnellement na kozonga ça m'embête parce que na mwana nzambe yaya koina mutu te mwana ya mutu surtout sunga linga mwana moninga nzamba opambola yo na lobeli ba conséquences rolongola bazemi très dangereux landa ba vidéo na lekisi o leki avant et osunga yo eloko suka na ina lobela ya motu ya makasi ya likambo ya kobokola mwana oyo boti yo moko ya koboya mwana na yo ke boko amepa mutu mususu bandiko nanga yana bandiko belele lo ba victime ya ba souffrance moko ya ba difficulté moko oyo azo bate esila ndenge nini asala nini pourquoi parce que boko amepa bato ndeko mwasi ndeko mobali olia mabanga wana mwana oboti bolia mabanga na ye aokola so iba fazer na balabala baboko amaka lobi pa komi mutu combien mwana oyo yo moko moboti noza envie singa na nzamba peso makoki ata poto ezanga te ko mwana analia bane bele baboko mi na bandako bato parce que noko azaka na mbongo tante azaka na mbongo koko songolo pakala lelo baba malere baba victime ya marambo ebele na lobela des choses ebele bandako baboko amela bambongo ebokola bango ezala bambongo mabe ezala na prix ya ba étoile na bango lelo bazo subir nini ngo asalite bisika ni akete wapa matite akotite adusolita bimete mais okapenda vie komele ngai azu batasa nini na epsara ba tout délivrance ezala non possible mais ezala pas si surtout par rapport à réalité pour faire face non parce qu'il y a esprit et esprit il y a cas et cas il y a géant et géant il y a démon et démon et na monde lelo oyo po kutana na mosala nzambo authentique oyo makolonie somi baleza kati na bonzambe abanga masumu
aza na grâce baza ebele te baza ya koluka okutaka na bapui na pui makambo c'est compliqué ndeko mwasi ndeko mobali bokola mwana oyo moko yana bato misusu basingaka bana bandeko parce que ta mosusu ye na boti te to mpe mpona kaka o te nasunga ndeko na ngai boya nabiki na afrique ya dire mais nazoko épargne on a danger mpe mwana wana ya boya bana ebele bakufa bamawa moko mystérieux likolo ya makambo oyo ana otina bato bayina bato te maintenant faire comprendre bato baréalité misusu ya vie basali na nzambe ebele bakoconfirme makambo parce que bakutani na baka oyo na bakir d'âme na badélivrance mingi baobika bablessure intérieure balobaka te babetama solo te akutana na bamakambo na ndako abokwamela kolela mosusu ezaka mbongo te oyo babokolela ezaka mbongo mabe misusu eza abika méchanceté ya bato noko akoma koabuse sexuellement bana ya tata mwasi bakomisaka ye mwasi na bango neti lisolo na yokango ata ba D3 mwana tata mwasi to mpe bana tata mwasi bakoma koabuse sexuellement aokimela wapi mwana moke so oke ofunda nana ondima ye so bango balobi te azokosa baondimela bango parce que bango baza bana na bango wana mama na ye wana tata na ye yo bakolingo lokola bango te ebele babika makambo oyo ta mosu okuta na video ma miso ebimi yo courage c'est pas en vain olandi video nzamba peso makasi trouve-toi un homme de Dieu. Tu peux m'écrire inbox, je vais t'orienter. Parce que blessure intérieure, wana soki et guérir te et compliqué au vie. Oina mokili mobimba, oina batu. Okoma na dégoût ya mibali et bele balinga mibali te à cause de marambo na zo episa bino. J'espère que le message est passé. Minga olo bezali. Mais faute de temps, il faut souka awa. Mama bokola mwana na oyo moko, papa bokola mwana oyo moko. Omonika moko ozorana aokola nzamba zali. Eza na misusu mbongo akisika te mabiki méchanceté ya bato. Ebele baloba te yo ebika ke mwana boko mara epande bonanga. Mais mambo ekufela ke na motema yo ebite. Abetela ote abetela ko pété parce que mon monde bana mike surtout babikaka ba abus sexuel ebelete bafungwa maka ebelete balobaka etikala ba secret na mitema oui ya moko okana yi mukolo circonstance mo esaliki a éclaté mais susu tant comme sambela mo comprendre mambo moko son ya makambo misusu esaliki avec l'aide du Saint-Esprit a fungwami alobi babundeli pona ye ebele kufela bango na mitema mais epesa bango et transforma bango pia bango ba caractère moko comme mwana mususu mutu mususu mwana mwasi mwimba mais alobaka te boye ndeni asolisa bato te maza kanda boye po nini. Mais pourquoi ça solo venir follow bon mangala mabe? C'est ça. Il y a bablo bato bele ba habiter. Amertume dans l'âme. Courage. Peut-être c'est ton cas. Nzambe abikisa yo. Nzamba kangola basunga yo. Asalo grâce. Ça ira. Lobby est meilleur. Peut-être maintenant, est-ce que je n'ai pas bon ressource? Nous sommes capables de bien le restaurateur des âmes abattues à restaurer, à salo grâce. Comme ça n'a pas tout mingo banyoku la beba sala ma bien vie. Ezara bateau bazara bateau ba destiné à minene. Parce que Satan a linga est briller. Mais net nzamba lingi yo. Que ça toujours plan dans la vie. Mais sois courage. Solo là. Et le coin est long.
fardeau wana sino te kilo wana ekoempêche yo okoma bisika oyo esengeli okoma. Que Dieu te bénisse. Partage cette vidéo à 5 personnes, à une personne. Je vous aime. Merci. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.